Tango infuen. Ya solo ete banabila kango banabise beti kwete tutelema kwete tokangola Congo mboka la koko batike na biso. Et je crois que moko na kati na biso en ce moment, je ne pense pas qu'il y a aussi encore des gens oyo baza koyeba te nini tokoki kosala. Ba oyo bayebite ke esengeli ke tolongwa na kati na moniololo. Yango wana toyaka liboso kopesa losako. Toyaka kolabusa bino. Koningisa bino. Kobwakela bino mai. Bolongwa na pongia ba bebe. Pongia ba bebe o balalisaki biso tala tobebisi tobomisi bandeko. Bandeko bakufi ebele likambo ya pongi oyo. Oyo peuple moko te na kati ya mokili asouffra lokola biso. Batebela kongo talaka na miso na bime. Mais peuple oyo bandeko, mais ba congolais basala ba ndenge. Est-ce que bango moko bayebaka? Est-ce que bango bayebaka ke makambo ezo yena bango? Est-ce que bayebaka ke complot moko esala ba contre bango? Bayebaka te. Oui. Je solo parce que tolingi facilité. Tolingi ba pesa biso nyonso ezala kaka presque yo fele. On a congolais, musale koko salate. Non, ça ne sert à rien. Pourquoi aller chercher? Pourquoi aller travailler? Pourquoi étudier? Il faut qu'on vous amène tous sur le plateau. Donc, nous se faisons quand vous faites. Voilà. Ça, c'est une maladie. Maladie pour les Congolais. Bango facilité. Au moins, Senga kaba pesa yo. Senga. Vraiment là, ko Senga, et ça ma casse pour les Congolais. Oui, tout Senga n'a pas pesa biso. Ba mane koya. Oui, to senga kaka, senga voisin, et senga ye honorable, senga ye vieux wala grand pao, senga ye keneko malombo na malombo, wana toza champion, toza makasi na yango, yebisa Congolais mendeko, tokona nini, tokona palmier, na oyango mukolo nini, palmier mbula nini kobota, mukolo nini palmier kobota, umela kebele te. Bisoka facilité. Congolais, facilité. Et alors, toti kabiloko wana. Yango to ya kande po, to pesa kabilo ba conseil, toti kabiloko wana. Voilà, to sengaka toujours secours. Konku. Ya nani? Ya tata nzambi. Nzapanza komba Kongo mongani. Vidi mukoro. Tata nzambi yampu. Benga ye na bakombo nyonso bankoko na bino po bankoko ya biso na bele la kana beta katolo bayebaki nzambe motakosa yo te longola sa motabika zo ke non e bakoko na bandoki lokuta lebeke aliénation mentale basekaka yo na tango yo lebake bankoko no bazaki bandoki mafia munene salabaki po ete bazwa yo eloko ya malonga tala so bebiseko ke bankoko no baki bandoki oui bakoko no baki bandoki. Et ya bango bazaki banani. Et total sikoyo na biso na bango banani pena baza ba sorcier o bazo lakisa pena ki ndoki vis-à-vis. Ope baliki fa bundela ka mabelo ya bango te mais bazo sala projet nous allons fabriquer 300 000 autos mais avec des histoires d'aller voler qui n'est pas né biloko ya bango te bazo sala un projet pour na ba vivre nango na biloko boyiba. Est-ce que total na biso na Afrique pays nini africain à cause un état aye bakasa un projet pour des histoires volées pour développer l'économie en mboka na ni ezalaka te incroyable mais vrai. Oui, quand on dit cela il y a des fois il faut rigoler et ça la carrière sur le monde mais comment des grands états comme ça bazo sala projet na bango mettre des gens pour voler. Mettre Kagame, tu dois prendre. Tu dois aller prendre. Qu'est-ce qu'il faut? On doit te donner quoi? Kagame, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Quoi? L'argent? Oui, l'argent.
Et pour, oui, allez, bon, des mercenaires, allez chercher, allez-y, va voler. Mais quand on dit, même Mansogi qui va Congolais, ou va Africain, va Saliango, na Europe, awa, oh là là, va kofinga biso beminoko nyonso. Bande de voleurs, bande de terroristes, bande de nyonso, va kofinga biso. Parce que tout se complète, tout y va. Mais quand ils font cela pour détruire l'Afrique, personne ne dit, va dire, oh, ce sont des démocrates. Oui, les démocrates ont droit à tout. Il faut aller envoyer les gens pour aller voler les autres. Oui, ce sont des démocrates, acceptons-les. Vous n'avez pas honte, mes chers amis. Si vous n'avez pas honte, parce que vos enfants comprennent déjà que, oui, notre économie, ce sont des histoires qu'on prend en Afrique. On prend ça en Afrique gratuitement. C'est pour ça que nous avons des très beaux téléphones, Samsung, des machins. Des histoires là, on achète où? Est-ce que vous pouvez vous montrer les factures qu'ils achètent ça en Afrique? Allez demander à vos grands-parents, allez demander même chez Samsung. Samsung, tu peux nous présenter le facture des achats de ces matières que vous prenez en Afrique, que vous volez en Afrique. Il faut bien le dire, il faut le dire, les histoires que vous volez. Il faut bien dire, vous volez, ce sont des voleurs, des terroristes. Voilà mes chers amis, Tata Nzambia pour Kumisama, vous nous si qui bang, vous avez ça, vous le laka na yi, le laka ya mfulu si qui bang, télévision na yi, bon mon a besoin, mon anga mengate na yi, c'est lui qui parle, yenem talbi, lobe là-bas, loba boy, ngayanga niti, mususu, oh programme, on te maison yana mutu, loba yango, toko loba yango, toko dénoncer babu, on n'a pas peur, parce que, bah, on est peur, il faut les enfants là-bas, parce qu'on est voleurs. Et le propriétaire est un voleur, tu peux avoir peur. Moutagozana peur, oh y'a d'accord, il va pour que bakange mouille du voleur. Mon propriétaire, avoir peur d'un voleur. Mais non, non, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il vole chez moi. C'est à moi de dire attention, je t'ai attrapé, tu es un voleur. Parce que tu voles chez moi. Moi, je ne vais pas voler chez toi. Nous, on prend ça honnêtement. Il faut acheter. On a besoin d'ordinateurs, il faut acheter. On a besoin de téléphone, il faut acheter. Tout ce qu'on utilise, il faut acheter. Mais vous achetez ça chez qui? Qu'est-ce que vous faites pour avoir ces matières-là? Tuer les gens, tuer, assassiner. Allez les tuer, donnez les armes, tuez-les, prenez. Voilà mes chers amis, lâchez prise. Et voilà mes chers amis, comme on dit, la vigilance, il est temps. Tango il faut y a vigilance, tango il faut y a prudence, tango il faut y a l'air a sonné. L'air a sonné. Il est l'heure de faire quoi? De nous mettre debout et de lutter pour sauver le pays, sauver notre pays, chasser l'ennemi. Tobengana bango. Opération Tobengana bango. Tozongisa bango na Rwanda. Zongisa bango na Rwanda. Moko na biso bobengi ba téléphone. Boyebi ke tozana campagne. Tozana campagne opération tozongisa bango wapi na Rwanda. Vous le savez, oui, que chacun de nous doit le faire chaque non, de continuer l'étape voilà opération tozongisa bango na Rwanda. Est-ce qu'il y a blagué? Parce qu'ils nous ont causé beaucoup de tort. Du mal, tout ce qu'on va, du malheur, tout ça va nos cimetières et ton dans les colonnes à bango. Il faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur parce que les gens qui sont entrés dans le cimetière, ce sont nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos parents, sont tous entrés. À cause de quoi? À cause de ces matières, des minéraux que voilà, nous payons. Tout ce qu'on fout dans la maquilla, dans la bébé. 18 millions de Congolais massacrés sauvagement partis par les Tutsis, par Kagame, par Museveni, par James Kabarebe, par Hippolyte Kanambe, Moïse Nyarungabo, Rouberwa, ils sont très nombreux. Ils sont là, ils circulent librement. Librement. Tous ces généraux que vous voyez là, ils ont tué les gens pour avoir beaucoup d'argent qu'ils ont maintenant. Et voilà, maintenant, la vigilance. Voilà la vigilance. Soyons vigilants, mes chers amis. Tango ekoki moko na moko atelema. Bolanda ozakola. Nini? Pourquoi vous telema? Tobandi ko poussa na peur à changer de camp.
La peur est de l'autre camp. L'adversaire, notre ennemi, a peur de vous. Donc la peur est dans son côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Barbé a sauté? Écoutez-moi, mes chers amis, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de réfléchir. Nuit et jour, ils sont dans leur bureau. Ils réfléchissent sur ça. Ah, mais là, ça ne va pas. Ah, ben, ils ont chassé, ils ont tué la MONUSCO. La MONUSCO, ça ne va pas. Il faut les chasser. Bandeko, et ça y est grave. Ce qui, quand tu sors ma blague, et c'est sérieux. Donc, ça dit, ils ne savent pas où aller. Ils doivent quitter. Oui. Nos parents, nos amis, nos frères, les jeunes sont déterminés. Il faut partir. Il faut chasser les gens qui ont causé de malheur, à tort aux Congolais. Il faut les chasser tous. Et voilà, Bazako est là. Où aller, où fuir, ils ne savent pas où aller, où fuir. Et voilà, Bissotolobi, on s'en fout. Rentrez là où vous venez. Vous étiez où? Vous venez d'où? Rentrez. Et voilà, Tozako est là. Et Bandeko, vigilance, attention, il y a multiplication des stratégies. La stratégie va se en place, c'est quoi? Babandi Ambongo l'église, essayer de jouer tes cartes. Ambongo qui est en train de chercher tes cartes à jouer. Comment manipuler ces gens-là? Comment chercher à gagner le temps? Comment chercher à faire le glissement? Comment chercher à maintenir le système? Ambongo est là-dedans. Joker d'abord numéro 1, paf. Ambongo en tête. Attention, méfiez-vous de cet homme. Que chacun de vous atteint la chemise naïe, atteint le pantalon naïe, atteint le papa naïe na makolo. Alakisa, nakata be vêt, nakata ba habé, nakata ba pasteur. Pourquoi nous sommes comme ça? Et pourquoi vous êtes tous tout le temps en costume? Est-ce que moi je ne peux pas mettre de costume comme vous? Posez-lui la question. Bandeko, bandeko, na bino batuna bako, batuna ba pasteur, batuna ba politicien, batuna ba évêque. Balubi mais costume ça na wolo ko pamba. Mais vous êtes tout le temps bien habillé, monsieur l'évêque, monsieur le pasteur, Ambongo. Même si vous vous cachez là derrière, Bamfoué là. Mais vous êtes très bien chez vous, vous mangez bien, bien nourri. Mais pourquoi pas nous, monsieur Ambongo? Est-ce que nous n'avons pas droit à vivre comme vous? Chacun de vous, les jeunes, mobilisez-vous. Papa, maman, soigne, téléphone, benga, essayez d'aller demander. Qu'ils n'essayent pas, allez demander. C'est un de Koloba, benga 10 personnes, na sengi na yo kende dimanche au l'église, yebisa opération mususangola, yebisa pasteur, yebisa évêque, yebisa abbé, yebisa boto mona kaba. Ba député banane mais est-ce que biso to koko za lokola binoté botuna bango motuna wana ceux qui bako biso ba parce que awa ba mboka mikili poto elamba ezoloko pamba collier ezoloko pamba moto nyonso koko envier mutu te parce que mona na voiture kitoko okoko envier jamais mutu po alati elamba kitoko okoko envier jamais mutu po azana vie malamu ezali façon na ye à s'organiser et ça à la portée de tout le monde. Surtout Bilamba, papa, attends, chose à nous gagner 2 euros, même pour 1 euro. Il y a des endroits où on peut ça au filet. Il y a des endroits où ah, tu peux choisir. Choisissez, prenez gratuitement. Pas costume, banini, bateau peut ça nous gratuitement. Colia yo filet. Et pour nous bisoter. Parce que c'est ça le système, c'est ce que je vous demande. Demandez-les. Pourquoi nous n'avons pas droit? Et pourquoi nous souffrons comme ça? C'est à cause de. C'est ça le système Bakosta Kabino. Les moments comme ça, les moments venus, au que vous tellement, voilà, le système à musica. Quand tu as un yaki na, autre benga qui est tokené na, les accords de Saint-Sylvestre. Voilà, c'était l'église. Oh, vous avez tokené na l'élection, c'était l'église. Voilà, carte église et bini encore. Attention à Mbongo, attention, Bokebe, ce sont des sorciers, les représentants du Satan sur terre. Bokeba na bango baza ba serviteur de Dieu te na lobeli bino baza ba serviteur ya Satan parce qu'à lingi nyonso pona ye rien pona bino. Voilà bandeko la stratégie oyo babeli ko se mobiliser na monde pour bazali mokeza ko mingana la stratégie va tirer en marche inonder les marchés de Kinshasa. Les bateaux sont en route. Ok? Les bateaux sont en route. Pourquoi?
On vous a laissé en famine partout. Personne n'a rien. Voilà. Mingi Bayoki déjà, les États-Unis ont mobilisé 360 millions. Fonds monétaire international, donner crédit pour créer donner le crédit aux autres. Et ça, koya meke ba bateau, beaucoup monde a marché kozala inondé. Bakoya na biloko ebele. Et c'est pour combien de temps? Oh, ils ont le lac en voulu, j'ai beau rester dans Gango. Et c'est pour ça va être combien de temps? Juste pour essayer de faire passer ce qu'ils veulent faire. Attention, attention, Bissotobé la Kambela, 3, 5 bateaux, et ils ont la gauche à droite, et ils inondaient Kinshasa pour vous faire oublier votre souffrance. Et après quelques temps, beaucoup de monde, même si vous voyez, salut, et vie comme madame, et tout comme bien, Kinshasa comme bien, l'okuta yubwenge, pona, bazo préparer, et l'okumoko Olanda, et si ma beaucoup là. Et voilà, toyebi, makamususu mo etoloba, na etango boye ezalité, mais attention, 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 Ubwenge en marche pour vous endormir. Attention. Oya yoka kite sa moninga ke tokeba tango mwe bani ko ya oyo bani ba monter ba stratégie ba ko sa biso nani. Oh oh. Boye ba yango oya yebite matali. Tokei wap tokei na actualité na biso mususu na kati ya Tanganyika. Tanganyika oyo Selemani obo benga Kazoe Kabila. Ngwanzami alobi ngai na komi gouverneur ya kati ya Tanganyika ngai na zwi côté ya sud Katanga eza ya biso. Et voilà qu'est-ce qui se passe na kati ya Katanga bande koboyoka 40 enfants de moins de 5 ans accusés d'un retard de croissance. Oh là là, d'un retard de croissance. Là, ce qui parle, c'est là, c'est la communauté internationale, sous étiquette. Donc, c'est l'ONU, sous étiquette, il y a UNICEF. UNICEF a bel et bien le lobby. Attention, alerte, 40% des enfants, 40% d'enfants de moins de 5 ans acquisent un retard de croissance. Ouf! On a le biango, l'adjoint à UNICEF. Oyo azala katakalemi na kombo ya monsieur Basile Lang. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Bisoto ya pour vous expliquer. Bana, bazokola bien te, bana santé médiocre, ba photo ba la kisi biso, peut aller en bon. Mais oui, hein, ces gens-là vraiment réfléchissent bien pour nous. Hein. Et voilà qu'est-ce qu'ils ajoutent. Ce phénomène touche 40% des jeunes au développement physique, holistique et les capacités d'apprentissage de l'enfant. Oh là là! Babakisi, selon Bango, cela est dit du faible taux, du faible taux de couverture vaccinale, soit 61%, celle, non, 21%, celle, 14% d'enfants du Tanganyika ont pu bénéficier de la vaccination. Oh là 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 là! Bandeko Bolandaka, c'est très important, surtout pour les amis qui sont à Katanga. Et ça n'arrête pas seulement Katanga, c'est tous les Congos parce que vous êtes des victimes du système. Bolandaka, avec attention, l'information qu'on vous donne et bien comprendre pourquoi on vous donne l'information en question, pourquoi il parle de ces enfants, c'est l'UNICEF qui parle. L'UNICEF, Baza Ebele, organisme sous étiquette, il y a ONU. ONU, bango nyonso wana nsima étiquette ya ONU, basite bango nyonso wana ONU. Et alors, tokobisa bino boye. Mes chers amis, il est temps de comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Alors, le problème est lié à quoi? À ce qui s'est passé na Katia Est, na Katia Sud, Yako. Spoliation. Oyonani Asana. Katou. Avec qui? Avec des multinationales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bolanda. Ah, mais c'est toi qui as la vie,
Souvenez-vous encore que la multinationale, Nakatanga, va détruire tout. Va créer ma boulot, va jouer uranium à ciel ouvert. Va prendre l'uranium partout. Va y avoir des inconvénients, il y a des locaux, va se tika boye. Mon peuple, on a juste des formations, bana ba komi konyo comment. Ba loba ki ba kalbiso de bosana. Ba ngomo ba loba ki ba simplement dit attention, cette histoire-là, ils ont protégé radioactif. Et panzani na kati na ma population, na ba mai, ba multinationale, ba créer, ba susciter, ba zo extraire tout. Et bah, vous s'en foutez la population, que la population est à quelques mètres, 2-3 kilomètres, ou même à quelques mètres, au moins, le village, ils ont besoin or. Maintenant, besoin or, besoin cuivre, ils s'en foutent de vous. Nyoswana, l'État Yazawat, l'État Congo, Akange Miso, Akange Sali politique ya Autriche. L'État n'a besoin de bombi, moutou, nase, mou pepe, za coupe, etali ngate. Et voilà, bateau va détruire ça qui. Parce que quand on parle de l'UNICEF, on parle de multinationales, n'est-ce pas? Comprenez. Et alors, ce sont les mêmes gens qui ont causé tort dans la population, tout ce qu'ils faisaient pour détruire nos populations, nos enfants. Et voilà, c'est vrai de mots. Attention, bana manque de formation, bana santé malamute, bana bote, babosani ke biso bakani ke biso to bosani te. C'est vous les auteurs. C'est vous les auteurs, vous UNICEF. C'est vous les auteurs, vous les multinationales. Parce que quand vos amis créaient pour prendre tout ce qui était au Congo, c'était bon, ils s'en foutaient des populations. Et maintenant, vous écrivez quoi? Vous nous apprenez quoi que non? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Vous avez causé du tort aux enfants congolais. Donc, c'était bon. Et maintenant, vous critiquez cela. Allez demander à vos amis les multinationales qui prenaient tout. Or, tout. Et qui Afrique du Sud, Zambie, Tanzanie, et Martina Poto, et de l'eau, nous critiquer Banana Bisso, Bazali, na, santé à Malabouté. Banana Bakomisi Banawan Dengwa. Donc, c'était voulu pour la banque. Et voilà, donc c'est à nous, nous savons que, exposer qui Banana Bisso dans plusieurs radiations, Oyo, et ça qui va, et bani siko ko répéter et pas ya bana tango ba sabino ba ndeko bo landaka ba chaîne ya mayele oyo pe sabino mayele oyo ba sel le lokola na ebola awana ba jouer occasion pour parler que non les enfants n'ont pas bénéficié d'un vaccin et tandis qu'ils oublient les vaccins le kuta ndeko ce n'est pas à cause de ça mais c'est à cause de ces multinationales qui ont laissé toutes ces matières radioactives comme ça à la portée de tout le monde et bana wana bako respirer l'air ya mabe bako vivre ndenge nini bako zana santé malamu ndenge nini et ba parents surtout bana bako botama dans les années à venir bako zana ndenge nini wana bango basi bazwa ya bango ils s'en foutent ils sont partis avec des milliards et des conséquences ce sont nos enfants qui vont subir des conséquences et vous na katakatanga vous comprenez rien ote biso Moïse Katumbi biso kaka Moïse Katumbi. Arrêtez mes chers amis, beaucoup mona oyo nyonso ezali kosala wana ezali ne biso de mikolo nde toza koyeba te surtout oyo akenda kelasi ayebi réalité ya ce qui se passe aujourd'hui akangi misu et lobby les bato bana na biso babana kobela tokotala bato bakozaki tort wana bakozala sute basi bakenda na bamboka na bango et biso tobana kolela ndenge babadi kosala baarticle na bango mawa na sori. Voilà bandeko tokopesa bino ba conclusion makambo nyonso wana et surtout à propos ya ba oto ko benga ba vaccin tokoya male mituza koya. La province d'Ituri aujourd'hui l'ex-gouverneur Jean Bamanisa milatre moko angwanza makuna albe ye papa na zenge na kata kisangani médecin moko boye ya kuma patron il toujours na ba gouvernement toujours il est là, toujours omniprésent. Alors les gars, l'ex-gouvernement, on doit l'appeler l'ex-gouvernement parce que va destituer qui est. Cet homme, parlement provincial, batalaki ke motoyo azara makamba mingi milatre oyo, il faut le mettre dehors. Vote salamaki, batimio subazalaki, balbino, il faut tomber dans la moto, il faut l'ongwari. Balongoli ye moto wana atombuki
Alors, c'est moi. Écoutez, vous ne voyez pas que moi, je suis blanc. Jean Bamanissa qui est un blanc. Alors, mais non. Moi, je suis un blanc. Je dois être votre chef, non. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Que je quitte? Je ne quitte pas. Et voilà, Jean Bamanissa en question, à Tombo qui a lobby, ça va finir là comme ça, parce que il y a une émotion, il y a défiance, pour la mafia, il y a ça là, il y a Ituri, kuna Tombo qui va gouverner, député provincial, Tombo qui va lobby, Jean Bamanissa, nous voulons plus de toi, et à lobby, et aussi la beauté, à lobby, nga, bakamunga na ko longwate, il faut na même ngoti na justice, pourquoi, bolongo langai. Et là, na hebute bateau yo, balingeli bisonini, milatre, oya détruire Congo, na Congo ya Jean Bamanissa, abomisi batu, ce que mon moni, l'oni azarakawana, yende mutaza patron na bango, ye afutaka. Il y a ce qu'il minéré. Bonsoir. Il y a ce qu'il tout. Jean Bamanissa. Il est là. Il était là. Et il va l'envoyer. Elle dit non, ça ne va pas s'arrêter là. Moi, je dois rester là chez moi. Le Congo, c'est chez moi. Voilà, passé dans ma ouarote là qui a boy na ekokende. Elle dit atika wana. Mais, ça a un problème très sérieux parce que pas tout le monde pas question. Voilà, la Katia Béni. Les jeunes sont très déterminé na Katia Beni. Les jeunes de Katia Beni Balobi, et qu'aussi la beauté, on a compris. À l'époque, on ne savait pas, on pensait que et ces gens-là avec Moko, Moussi, les Monisco. Beaucoup croyaient, beaucoup croient encore que ce sont des anges de protection. Les anges qui sont là pour vous protéger. Bien au contraire, arrêtez. Et voilà, aujourd'hui, Nakatia Beni, Nakatia Esta Congo, les gens ont compris. Ah, ils sont complices. Et voilà, ils les ont attrapés. Nebalobaka Frangan de dit, Mamoni va attraper Bango à plusieurs fois. Et voilà, Bachien Balobi, fini. Fini Nakatia Este, Balobi le double G à casque blé, c'est fini. Il faut quitter chez nous. En ce moment où je vous dis, Nakatia Est à Congo, jeune Tombo qui grève les élèves lobby, lobby mokolo à vendredi. Moi, même moi, na kene classe te, moi, na yo bimate. Bisonyon soto, vandi to lobby, tu dois ko télémat to bengana, monisco, to bengana. Baliba bengana kaka monisco te, baliba zo bengana UNICEF, bazo bengana ba service na bango nyonso ya ONI. Oyo nyonso ba structure tout ba tana Congo ni tous dehors. Oh, Médecins sans frontières. Oh, Organisation mondiale de la santé. Eh, vous avez un doki, vaccin. Sortez. Et voilà, mes jeunes sont très déterminés, mes chers amis, de mettre tous ces mondes où dehors. Voilà, mais comment on a sonné que le Congo, tout ça, qu'on a information de biso, nakati ya Tanzanie. Voilà, oh, wana nakanisi nazali na mwa image moko na kolakisa bino mayema lekaki na kati na Tanzanie bandeko na kati ya Tanzanie tokotana na image yango comme ça bomona na mokuse na image wana et après je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé na kati ya image wana batu oyo bazali koloba nini na kati ya image oyo ya eleki na kati ya Tanzanie bien sûr. Voilà. Na kati ya Tanzanie, voilà, image yango, voilà, c'est ça. Bandeko bolanda image oyo eza nango na monoko na bango, mais eza peu important que moto nyonso ayoka. Wapi, sorry, image kimi biso tokende nango na bango malembe ti tokokóma na esika yango eke bino nyonso bozala kooblige koyeba nini ezali koleka na kati na mokili mpo mokili eza koningana so umeitwa, mimi nakuuliza wewe unaitwa nani? Manyoro Swahili. Wewe unaishi wapi? Unaishi wapi? Baba. Unaishi Ibanda? Wewe ni mfugaji? Ni nani? Mkulima.
Wewe umezaliwa wapi? Mzaliwa Lugwawa. Kazani Zanzibar. Sasa hiyo lugha unazungumza lugha ya wapi? Eti huyu naye anakuja kudai ardhi ya Tanzania. Hamna hata aibu. Wewe unakuja kwa waziri wa Tanzania unadai ardhi. Hata lugha yetu hujui. Hujui. Immigration huyu mtu wapi? Hebu nipe kibali chako cha kuishi hapa. Kibali kiko wapi? Una kitambulisho? Hebu nipe, una barua gani mfukoni? Leta hapa. Voilà, mes chers amis, fallait vous yoka yango, n'a va compter bino. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a Katia Tanzanie. Ce qui s'est passé dans Katia Tanzanie, c'est tout ce que vous voyez là, race de vipères, était là dans Katia Assemblée, moko ya munene, gouvernement tanzanien et lobby, na lingue na yoka, mais contentement ya la population, ba problème boza nango, to yoka bino. Ande kobo yoka. Cet homme qui s'est présenté, wana o atini image, cet homme qui sort devant Alexis Moustapha lobby, moi j'ai des problèmes, j'ai des litiges. Vous c'est qui? Moi, monsieur Papa Atangi Kombo na ye. Kombo na yoko. Déjà la Kombo, alobi ozanani, onga nazali citoyen tanzanien. Citoyen tanzanien, oui. Kombo no nani? Kombo na ngai, Papa apesi Kombo ali. Oh, mais c'est non là. Tu es tanzanien? Oui, c'est tanzanien. Le ton premier tout d'abord, c'est quoi? Non, j'ai des litiges avec mon frère Oyo azo luka boto langa concession nangai na sombaki. Oh, concession na yo. Bon, kombo no nani? Kombo nangai boya. Oh, bango mbala moko balu. Ce nom là c'est pas un nom tanzanien. Oza mutu yankanda ni. Gaso yo kinga so beta monoko. Nasa moto ya Oloba kamonoko nini? Abene ko beta monoko. Donc asana ye mutu yankanda wana te ubwenge. Accueilli na kati ya Tanzanie, batager le dit non, mais l'accès de Mikanda na yo gouverneur a tout montre-moi tes documents. Les gars prend le papier, on s'est dans la poche, apprécie. Alors dit mais attendez, qui t'a donné ces documents? Mes chers amis, les toutes sont des très dangereux. Qui t'a donné ces documents? Oh mais c'est les mais depuis quand tu es là en Tanzanie, oh, ça fait. Oh, ça fait 3 ans. Oh, mais tu nous dis que tu es Tanzanien. Comment au lobby aux Tanzaniens, aux gens qui nationalité ont donné comme Tanzanien? Alors le gouvernement directement tourné. Qui parmi vous aussi, il y a quelqu'un où il y a Zali chargé à l'immigration Awa? Oh oui. Moutabimi. Aye, bon. Zap mukanda ya tatoyo talaka ye bogo talaka ye kuna po aza citoyen zambien te tatoyo na mikanda o eza ya fo à côté depuis kana kata Tanzanie voilà azo wela le pango na ba Tanzanien ba lebi gouvernement lebi na lingi ko mona yete ifa zonga na mboka na bango na Rwanda bato bazo créer buzoba na kati na mboko yo eza ba tuti oyo voilà c'est tuti là basuye akeko wele na lupango ndenge to komona bakawa na Kinshasa mengi sona na kata Kinshasa so bapango bakomi ba congolais voilà ka omoni mboka ya bato akoma parce que na kati ya Tanzanie na mama na mwana na tata na bato nyonso bazali ba agent ya sécurité ya renseignement donc kuna basakanaka te voilà akeko parce que ba yebi bango bien kuna ba benga bango ba Masia, non, comment on va bien Masai, Masai, voilà. Comment on va bien Bango, peuple, à ça que rare, avec le bimisa, na quand il est mort, là, pour ne le bimisa, pour ne pas litige devant les gens publics. Et Sali, Ouzoba et Ayemoko arrivent ici. Voilà, mes chers amis, Nakatia Sid Kivu. Nakatia Sid Kivu, qu'est-ce qui s'est passé? Kabila a monté une délégation moko ya baki. Toko tshiko na kata est pour l'information na bino. Na kata Sud Kivu, Kabila a monté qui bloc moko ya batu oyo
bakende kokutana na armée nationale du peuple Congo. Banani bazaki na kati ya délégation wana. Bato bazaki na kati ya délégation wana, le nouveau gouverneur ya Sud Kivu, le ministre des Affaires intérieures provinciales, le ministre des Affaires intérieures aussi à Uvira, à Sangisi Bango tout avec qui? Avec 3 autochtones. À Sangisi Bango à Lobby, je vous donne mission. Il faut aller à Katia Est. Aller à Sangisi Bango a eu 3 bembe. Bambembe oboyebi ke bandeko oyo baguerrier baza kobunda. Mingi na Katia bembe wana quelques-uns boskize ngai baza ba traître. Na otenga le mwa komona bango. Banani ces 3 traîtres bembe, il s'agit de monsieur Kaliba, monsieur Etina, monsieur Philippe Unji. Monsieur Kaliba, monsieur Etina, monsieur Philippe Unji. Asangisi bango na délégation lobby, bino boko kende avec tes ministres. Vous a chargé, vous a kende, vous avez la mission na kata est du Congo. Na pas na bino. Bandimi moyena l'argent, beaucoup d'argent, tout réussir. La mission c'était quoi? La mission c'était bakende bango ba chef wana, ba bembe wana misat ba traite bembe wana, ba approcher de kona biso William, ba bisaye ke mokonzi alobi tika mobulu na yo. Kanga bisaka na yo tika mobulu na yo, biso tsaba ndeko no ba bembe tika makambo ya mobulu zo kosala na natindi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Et voilà tentation ya liboso esalamaki. Batona bayaki balobi gouverneur akei Mikolo Eleki, gouverneur lobi azwi ba garde corps na ye obomoni tete wana. Azwi ba garde corps na ye batie bango na botte. Allez bino bokende déjà vous préparer le terrain. Nous on prend l'hélicoptère avec les autres là 3 traîtres bembewana na les autres ministres, on vient par hélicoptère. Batako bataki na nzela mai ba démarrer ba beno kena mai bande kona biso l'armée nationale du peuple Congo ne joue pas de ce côté là. Ba moni bango o banani bazako ya o banani bazo lumbe na bango na kata mai bango nyoso bazinda 40 garde corps ya gouverneur baki derba kei bayoki gouverneur yoki sango kuna ke bato tineki liboso bakende kuna 40 bazindi na mai bale bango na nguma bale bango na ba ngandu gouverneur ale batourner balobi non et comme mabe bayeba ki sidement le service fonctionne et voilà ba gouverneur wana azongisima. Et voilà, à ce moment, je vous dis, les mêmes gouverneurs avec l'équipe sont en route destination na Fiji. Bakengo lukaba no kutana nani na William Yakotumba. Ah Nzambe. Et voilà, bande kope balobi, boyebisa bango balobi na ngai papa Sahela lobela bango, ils seront les bienvenus. Comme bande kona bango les 10 autres les 40 garde-corps ya équipe na ye balé lumbe na bango ya bango peso na bango tika bango baya. Et voilà nouvelle ezalaki wana yango wana pona comme sabino makambo oyo eleki na kati wana na kati ya mai ya lac Tanganyika ele batu wana ba 40 garde-corps ya gouverneur na bato na ye balentuka. Nakati na Burundi, je vous ai dit, Burundi, Rwanda et au marcheté. Nakati Burundi, Rwanda, pour ne pas trop plus d'informations parce que Burundi, na Rwanda et de jouer carte monnaie, nakati wana ya oyo eleko salama. Tu peux savoir bino, tu peux savoir information moko lobby que Kagame a bomi 50 soldats burundais. Et c'est là qui 50, mais c'est là qui 72 ou 72. Oyo Kagame a bomi. Alors, qu'est-ce que Kagame cherche? Kagame, l'objectif, Kagame, il faut aboma Kurunziza. Pour nani Kagame alingi kaka boma Kurunziza parce que ayebi ke Kurunziza a commis ko piquer misisa, Kagame alinga muta piquer misisa te. Tu dois apprendre que Kurunziza peut azalaka na ye tout.
Alors, Nkurunziza, président ebele na kati na bango wana, Nkurunziza, oyo baga batunaye tu, oyo Kagame azoboma, Kagame mutachaki ye wana me akoma mutu makasi. Nkurunziza, président ya Tanzanie, oboza koyoka wa président Tanzanie, Tanzanie mingi baye bakateste président la zane tuti. Mais aza camouflé na kati na bango wana, baye bakataza tuti babomba ye. Na kati ya présidence na kati ya Tanzanie balobaka Kinyarwanda batebeli bayebi na bango te Tanzanie ebeli baza na kati ya fond bayebaka yango te. Uganda un président tuti boyebi, na kati ya Zambie président tuti boyebi, na kati ya Kenya tuti boyebi. Kagame manipule tout ce monde. Comme Kagame azo manipuler tout ce monde, Kagame amoni ke oyo Nkurunziza abani ko tia mutu makasi, abani ko permettre quelques rebelles bon banani tout ça ba kindaka Kagame alobi non vaut mieux alongola ye azwa possession ya commandement na kati ya mboka ngonini na kati ya Burundi. Voilà, ezali ko yindela bango mikolo yo entre bango na Nkurunziza na Kagame ezali ya kobeba opesi mbwa boyi. Tokei wapi tokei susu na information na biso toko ke la guerre oyo eza na kati ya Beni. Beni la guerre entre MONUSCO et la population. MONUSCO siko peda ouvertement azali kobunda na ba soldat na biso te l'armée nationale du peuple congolais te, mais MONUSCO azali koboma ba civil pour t'expliquer bino mbaleleki pour justifier cause na ye atikala wana. Et voilà, bandeko balobi lobby vendredi mokona suka balobi MONUSCO il faut akende balingo sentir eteneze bino na toko ko pesa bino nouvelle ndenge leki wana ke MONUSCO bandeko batelemi MONUSCO il faut abima na kati ko papa mafolo na kanisi azoka biso soki papa mafolo si azoka biso na kanisi tango ekoki papa mafolo pote to okoko benga ou mama ko ngaza bela papa mafolo okoko benga biso comme ça o intervenir pour na makambo oyo ya papa na ya ambongo ambongo. Voilà. Alors Nkurunziza t'expliquer bino bapomi ba soldat na ye mais Nkurunziza ayebi te comment se défendre. Nkurunziza abani kolela tebisaki ye keba Kagame akolia yo Nkurunziza monika ngba blague et voilà situation ebani ko tourner ma baie contre Nkurunziza. Et voilà tobani koloba histoire ya papa ya nani ambongo tumsemi bandeli ambongo o azali ndoki représenté à Satan. Donc ambongo qui dit ambongo dit opium ya peuple biso sikoyo to sala nini po ete ambongo akoka kolonga biso te yango tikana to pesa malobe pa ya papa na biso mafolo papa mafolo lo sako pa na omi kolomi bale misato bandeko bayoki yote bandeko baza na posta bayoka yo nino bombele biso na actualité na biso na mokolo na lelo malobombo kayo losako mingi papa sayala losako bandeko nyonso baoyo bazalaka na biso ntango nyonso olimisi ya absence ya mikolo mibale ifo boyebaka bateknike ya mboka oyo des fois ezalaka défaillant et puis yampesaka biso makambo mingi yango wana nasengi bino bolimisi nazalaki te natungisi liboso nkembo na ye moko nzakomba nzambe na biso oyo ya biso bakoko na biso napesi matondo mingi na mvulusi kimbango na mama kimpa vita napesi bino nyonso mpe mbote na souhaité convalescence epai ya mama Congo epai ya azali milima bakoko ebatela ye pour que azwa makasi ya kokutana na biso mikolo ezokoya matondo mingi papa sayala vraiment na nyonso olobi na kosalaka synthèse moko kaka puisque tout ce que olobi ezokose résume na eloko moko eloko wana nazopesa ngo on dirait mais sous forme d'exemple soki moto akabeli yo ou bien ayo kopesa yo makanisi na ye o bilanga oyo malamu tosala boye yo ndimi me ye moko ayebi ke suka nango bilanga wana
bokoweli lango ekozala ya ye yo okosala mosala punda ou bien alobi bon ngai nalingaka kolia boye il faut lia ndenge nga naliaka alors yo olia biloko wana nanu te mais olie kaka parce que je ne sais pas soko olingi ye ou quoi olingi ye mais finalité nango ezali que à un moment donné il faut yeba kaka ke moto wana flue yo c'est-à-dire azosalela yo akomisi yo cheval na ye. Pourquoi je dis ça? Nzambe oyo akela mokili aza kaka moko, mais nzambe akela mokili akela kaka moto moko yo oyo ozolanda nga moto akela yo bamosusu oyo baye nsima na yo alors apesa yo biloko nyonso oyo ayebaki bien ke akozala na posa ya oyo akozala na posa ya oyo akozala nzambe alobaka te ke soki ozwi bokono salisa bokono jamais c'est-à-dire soigner une maladie ou traiter une maladie nzambe alobaka na bakoko biloko oyo makasi oyo banzete oyo ezali mpona kobikisa bokono c'est-à-dire guérir une maladie. Alors mondele aye epa na biso abotoli nyonso apesi biso na ya oyo ya ye sur deux plans. Plan ya liboso bo nzambe kaka oyo akela biso apesa biso nyonso ye alobi te nzambe wana aza malamu te osambelaka ndenge nga nasambelaka likambo te tondimi ayo kobakisa no boyebaka makambo ya bakoko na bino te eza mabe bosalaka boye tondimi akotisi biso baklasse alors que baklasse oyo tokota matière primaire nyonso eza ya biso ya bakoko na biso bapesi biso oyo ya bango eza l'écriture eza na balangue tondimi mais suka nango résultat yokomona na ke olie to avance lokola ye tokende liboso biso non pas tozotika na nsima mais tozosila na kokufa na ndenge nyonso bandeko bososola eza biloko mibale église nzambe kaka oyo ya biso jamais akoki kolobaka moto mosusu aya koteya yo non kaka na ndako yo obotami moteyi mpe azali église eyokoboma biso église aye na bekole na ye alakisa biso na ndenge lolenge na ye lolenge oyo ya biso ya bakoko na biso babungisa bakata tozalaka nango te c'est ainsi toza na problème monene oyo nyonso ezali baconséquence oyo yao parce que tobosana bobo biso tokomi yebaka te alors ke nzambe oyo akela biso apesaka biso nyonso otala kutu nkita oyo na mabele oyo tovandi biso tovandi likolo ya nkita non toza babobola bato baoyo baza babola bazoya kobotola biso biloko na kosengi mpe te me na koboma je vous recommande ngai te mvuluzi alobi boyeba ye bozongila bakoko na bino a partir ya lelo soki boboyi baeglise avana koma na mbongo soki boboyi kokende baeglise nyonso ezala bamusulman ezala bakatholike ozala chrétien ekomema yo nulle part parce que yesu akoyaka jamais et jamais et jamais akoyaka jamais parce que même le feu ale moloto aza koyembela yesu mais yesu ayaka te alors même Marie misamo mpe ndenge moko yesu amona ye te otika kokende baeglise problème na biso ezali fondement monene ezali racine oyo ekanga biso eza église église fondement catholique ntango aye abengi mpe baye kosala baconcurrence na bango kaka na mabele na biso ozalaka ndako moko aza chrétien catholique moko aza imbangiste moko aza nayebi soki musulman moko aza boye na ndako boyoka na su te église epandimi église nde moto asali mpe politique na kati ya politique asalisali baparti politique
boza famille moko kulute na leki oyo aza na PPRD oyo aza na IDPS mosusu aza soki wapi boko akolo banu fingana uswani. Voilà problème ezoboma biso. Alors na nyonso oyo papa Sahel azos alobi ezali kaka soki toboye église ba église nyonso pasteur kuta azotanga te parce que baza ba accessoire catholique protestant musulman bon nyonso baye oboya kokende na l'église parce que l'église catholique azoko ruiner biso spirituellement mentalement du fait que azoko tsa biso d'école na ye azo ba école wana nyonso école ya l'état ezalaka te parce que nous sommes toujours sous l'état colonial toujours fonctionner bon basali droit. Moi je suis pas un juriste, je suis économiste, mais on basali droit na Kinshasa, on basali droit na kaka Kinshasa, ba fonctionner kaka na décret loi. Il y a dit les lois souverains, il y a 1885 modifié en 1960 na Kinshasa, ajouté ezala kaka yango wana. Alors beaucoup ya l'église, beaucoup ya ba politiciens, ozomona oyo bamanisa soki Jean aboyi kokende po ya azalaka mopaya aboyi kokende balingi ye te nazotingama. C'est grave. Azotingama. Alors boboya soki kaka bolobi niet na l'église bozokende suste baécole nyonso ekoyi faillite parce que ce sont les églises, c'est surtout l'église catholique yende azoruine bazosenga bana mo batata basalaka te bamama kaka na mwa mike na bango il faut mwana ke lokotanga finalement soki avant même bamosusu amoni na bana mike bakomi aspirant prêtre moko na yebisaka alobi petit tu es dans un mauvais choix hein? Alors nzela eza kaka moko boboya maintenant na okota na mbongo il ne doit pas jouer avec les gens parce que ye sikoyo lokola alongoli bilamba biso nyonso tokotala bulumbu na ye c'était sorcier soki azalaka congolais ti lelo ntango azoluka négociation ou bien rassemblement je puis l'entendre le suivre quelque part azoloba pour que les communautés vivent ensemble. Chers amis bandeko bamama biso mboka wana mabela ntikongo tozalaka na bacommunauté te. Au fondement, nous avons 3 clans. Nous avons clan ya Nzinga, clan ya Nzako, clan ya Mbanzu. Na kati ya ba clan wana ebimisi ba tribus. Dans des tribus, il y a des familles, des ethnies. Mais ethnies wana nyonso eza na affinité boko kaka soko landi kaka mobembe ya Est na mobembe ya Congo central. Bazo yokana. Musonge ya Katanga na Kasongo na musonge ya Kasai na musongo ya Kwilu baza na affinité ya langue mongala ya likolo na quelque part on s'entend toza na ba communauté nous avons des langues la langue wana ekoti sikoyo tobengaka ba ethnie iza na kati ya batribu ce sont des clans la famille. Alors, nous n'avons pas de communauté. En bon, vous voyez, ça y est, soki atanga te, atanga yeba bien kapa, tout la Belge, même Vatican, yebi que au Congo, il n'y a pas de communauté. Qu'on ne mélange pas, pour que les communautés puissent vivre ensemble. Nous n'avons pas de communauté. Soki azatouti abima akende, parce que il est en train de perdre son temps, parce que a perdre le temps naïe. Etikali moke ambongo sera humilié. Ambongo sera humilié soki azolanda. Parce que tolingi lisusu église te. Papa ya nyonso bakende. Parce que plus tozolanda bango, plus on nous tue. Alors, bango nde basimbi ba Caritas wana, ba ONG wana, tout est financé par Balma. Balma balingi komilakisa te, nana bango nyonso bakota na ba ONG. J'ai suivi une déclaration quelque part en Allemagne kuna balobi na forum économique moko esalemi ba africain bayaka comme toujours des esclaves baye bazoye balobi non ça sert à rien d'envoyer
multinationale parce que africain bazana moyen il faut que tinda kaka ba ONG donner beaucoup d'argent à la ONG voilà ba ONG ba oyo donc ça va vaccin kaka ndenge papa ça la robilika moto robila qui encore avant extraction ba minerai à ciel ouvert surtout on va bengi irradiant ba conséquence ya wana et vous allez le coup là Nagasaki Nagasaki ce pays là voilà les deux là hein Hiroshima voilà à cause ya iranium bana wana baza tout autour et la côté ya Chikolobwe côté wana nyonso ils sont atteints ya cancer ya sang na ya mikwa donc conséquence ya wana toujours c'est très très difficile la déclaration Mukwege oyo azalaka pour donc ma pièce de rechange soka donc tina soki wa sikoyo a déclaré que kaka ba européen donc comme MONUSCO a tondi na noté a senga ba européen batinda une force d'intervention pour baya kusisa makambo na est na Congo. Alors on comprend pas. Ambongo ne dit jamais quelque part que le Congo est occupé. Nous sommes sous occupation toutes. Ce que les Congolais les assez à l'oba. Mais du fait qu'Azamu Tutsi Azoko Oloba, il y a donc où est la kata, Batoba Kende, na dialogue, pas Kende, pas Sangana pour Kimia Ikota. C'est la même chose. Il y a absolument que dans ma politique, c'était parce que dans la déclaration, il y a ceux qui disent Sanga, Bonganga, ceux qui n'ont bon, ce nom-là, Azo Lobaka, Ndenge, ils ont une déclaration, il y a à Mongo, pour vérité des jeux, il y a la Moka, ils ont un sens, donc un sens que Bayogan. Mais finalement, tout c'est la Kabamo, mon bout à sali 32 ans, toujours c'est là. Ali, au final, banana, yebakena, et l'on comment ils appellent. On sait à Yoko Kota sali 2 jours à profit, par contre, il va comprendre le plus souvent, Bazo, il y a plus de 20 toujours bête, et la Bako. Par plaisir, écoute, Bamoussous, Bakoda, qui va honorable. Mais moi, ils ont tant volonté. Même Bilo Moko, pour voter à Bango, vous avez lié pour bête à Bango. Alors, il est temps maintenant, dites niet, ma politicien. Na moni na nyoyo, Mozito, azo sala ba déclaration na YouTube, na Facebook, a kumi penza bede. Ah, Mozito, tika biloko wana. Et donc, on va prendre les bûches et nous ne sommes plus là pour tout la politique. Économie, on sait, Oyo, Zalaka, Premier ministre, mais tu n'as rien foutu. Alors, Oyibi Bambon, beaucoup de canards plus riches, du fait seulement qu'aux Zalaka n'a budget, Oyibi comment ma recette n'a pas dépense, c'est ça la maman, comment tu dépensais. Mais Oyo Motul, ma tata pogne, ndenge moko, Oyo comme ça, canard riche, ce qu'on yo lingi, yo mozito, lingi, le pouvoir au peuple. Quel peuple vous a ruiné tout le temps? Pouvoir au peuple. Alors, chers amis, je suis venu là juste pour la synthèse de ma campagne. Papa Sahel a lobby, ça se résume en un mot. Ça se résume que d'autres il a pas qu'on a vu ça. Tous la richesse. Comment voulez-vous être le mot? Mboko ya biso et tondan kita. Atene kumandier 15 millions à Macron. Ati nous commandier ce qui est comme moi. Donc, bazo mona yo, et l'autre yo moko, bazo ben viens, on dirait moi, Kamata, pardon. Entre-temps, fonds monétaire, ce qui est fonds monétaire de massacre, on a un fonds monétaire international, fonds de massacre instantané. Alors, na banque de mort, on peut bien une banque mondiale. On va au cas où il y a des puits d'or. Il y a des concessions mon cannabis on est réservé seulement à la Banque mondiale. Alors, quand la Banque mondiale a un zone Sabino 1 milliard, qu'est-ce qu'on a à foutre avec un petit milliard? Un milliard, c'est. Et ça, puis une petite entreprise, quand même, une moyenne entreprise à 250 000 ouvriers. Hein? Alors, tant que tout l'année va politicien, tant que toujours la l'église, donc on est là. Parce qu'on y a tous les belés. Bien que toujours pica, toujours qu'il est dans le pico, ça c'est sûr et certain. Toujours pica. Mais pas si donc qu'il est moi, on l'a eu parce que toujours côtoyer l'église, l'école,
ça serait aussi mieux. Banana kanga les sous-cités, pas que les sous-cités parce que école ou pas promoteur, ce sont des étrangers qui sont branchés avec multinationales parce que peut nous financer. Voilà ce que moi je voulais dire. Ça la moi commentaire mais en bongo atika buzoba na yewana parce que il n'est pas le nôtre. Ce qui a voulu na banda ko finga ye na ndenge na ye alors akoyeba nous ne sommes plus là parce que l'église catholique est au coma tout ce pendant au coma et ça la côté école et ça la côté ba hôpital nyonso yaka pona ko coma biso ba poko bazalaka pour traiter maladie. Ça signifie quoi? Ce qu'on se traiter malade, on dirait que d'abord, quand on dirait, quand vous êtes traité malade, finalement, pour traiter, vous dites, ah, le traitement ne tient plus, il est mort. Or, on avait administré un mauvais traitement, il est mort. Quand on dit, on soigne une maladie, c'est-à-dire, c'est comme une maman qui soignait son corps pour qu'elle soit belle. C'est-à-dire, si on a un soin de santé, parce que vous soignez malade, on dit, on va, pas soin, ils ont bien au profit. Wana babayaki nango po baya kosilisa biso bakoko bazalaka kosoigner maladie te parce que maladie aza ndeko na ye to kosoigner ye te maladie silisa ye asila moto apika voilà baterme tozo continuer kokonda koyeba tozoyeba te soigner traiter une maladie et tozo comprendre que or fondement nango yango wana en Allemagne nalandeki information moko avant-hier un médecin moko transplanteur ya bon moko gazo lungola ye azo tinda ba organe na Berlin un docteur azo transplanter foie dans quelqu'un a client moko azo zela alors à côté de ça donc pour Allah d'avoir kende malheur na ye kaka ndeko na ye moko allemand azui mbelia soubiye na mokongo paf et continue directement dans mon thème, trop tard à Koufi. Voilà ma conséquence, il y a un union sur tout le monde. C'est-à-dire tout tika kolanda, politicien, tika bango, ça les gens au mon côté. Donc on va tourner kakawana ti chilo ba Koufi to bandi les tout le qui muso to bandi, moi que sont Koufa bango, à Molia même 2 jours, 3 jours, 1 an, 3 ans, accueilli quand même, mais puis pour nous, donc le pays s'effondre. Martin. Donc, pour nous, tout cas, papa, na sali kaka moi synthèse na tout wana ba yebaka, boko ya biloko nyonso mo pa ya yaka nango. Église na école na biloko na bango ba kende. Pour relever ce pays-là, 5 ans examen. Na tekse maloba et pas ya papa ça na kombo ya volo ce kimbamo. Yenge. Matondo papa mafolo to moni mama na biso, mama mulanga belemi pembe de pe, tika na toka mama mulanga. Aïra nini mais avant to pesa na mama mulanga micro ya solo été o ezali koleka bandeko o ya dandaka Al Jazeera boyebi la chaîne arabe là Al Jazeera ndeko moko silenga ke il paraît na Al Jazeera baza koloba makambo sur Kabila. Il me semblait que azali malade, sérieusement malade quelque part. Oyo ke Al Jazeera azoloba yango na pokwa ya lelo. Ndeko moko ayebisinga yango donc toluka toyeba est-ce que Hippolyte Kanambe azali madame ou et donc bandeko tolodi susuke Fonds monétaire international au papa pour lobby na surtout l'ONU la cotisation au Congo et contribue à kana ONU et c'est la cas 3 fois élevé que le pays non sur l'Afrique. Bon vérifier ngo beaucoup mona na bisbino komoko bon vérifier ngo et beaucoup yeba qui paye cela et pourquoi cela Kagame qui se cache derrière. Donc ça dit secrètement que Congo contribue 3 fois mais tala Congo et bénéficie à quoi Congo est perdaka 10 fois ou 100 fois parce que l'ONU en question qui vient au Congo pour détruire tuer les Congolais et dans l'entretemps nous contribuons plus qu'un apport pour nourrir les soldats wana ya MONUSCO et qui viennent encore au Congo pour tuer les Congolais. Boyeba, makambo wana bandeko ebele, bayebi yango te, mais je vous apprends cette histoire-là. Alors, maman Nabiso, maman Mulanga, Malobombo Kayo.
Eteli na ndenge bopesinga maloba mpona kokakokabula mwama ile nanga na bandeko balandi ya koloba ezali mingi me na komeka kozala mokuse nalingi nabakisa kaka mwa biloko mike mike baprécision na oyo papa Mafolo auti koloba nakopanda na église catholique bandeko na biso esengeli bayeba boye religion nyonso oyo ekota na mabele na biso ezala catholique ezala islam ezala nini eya na génocide ekota par force ekota par violence biso totikala jamais kondima bareligion wana ezalaki par force babomi bakoko na biso ndinga kutu bakangaki ye na makasi bate na ye na mikili ya poto bahumilie ye baforce ye abimisa basekret mosusu abimisaki nyonso te ntango kaka po balibere azonga ntango kaka masuwa ekomi na mpoka na biso abandi koloba makambo nyonso oyo ye amona nde babomaki ye totikala jamais kondima religion wana na volonté na biso ezalaki na makasi baviole babomi batorture elingi koloba nini religion wana ndenge papa Mafolo alobi bareligion wana esengeli tolongola yango tolongola yango na mabele na biso tozonga na kimo biso tobotamaki toyebaki te tokuti systeme wana oyo bati bainstala église catholique ebebisa makambo ebele na mboka na biso bakenda na systématiquement malembe yango omonaki basalaki bamama ya quartier bamama légionnaire bamama foyer wana ezalaki nini basako bandeki kozwa bainformation ya culture na biso ya kebo biso bazotuna bamama wana oyo bake kolakisa bakoko mitonga kosala boye nzoka nde ezalaka bayeba biso tovivaka ndenge nini ntango batuni bamama wana tala bino bosalaka ndenge nini bayebisi sikoyo bazwi adeforme makambo wana meme lingala ya solosolo bayoko oyo bamama malongi oyo bilenge ya kinda bazwaki babebisi histoire na biso bana oyo baye nsima bapesi bango makambo bango bayebi te baservir bango biloko na plateau oyo bayebi esika euti te elingi koloba nini système ya enseignement biso topesaka instruction te na nzambo biso topesaka éducation te biso topesaka initiation na kopesa exemple mama aboti bwana ya basi abanda kolakisa ye na age moko boye omoni ye soki nga naza te obanda kolamba boye napesi kaka exemple wana eza initiation bana mibali bakendaka na bango na zamba tusa biso systeme na biso yango wana mondele aye kobebisa yango église catholique wana eboma bato ebele mpe ekontinua kobomaki lelo lokola bango ya kosopembe bapape basango ya mindele balinga komonana te batya lokola bakambongo wana soki kambongo wana batya bango nde baza kokontinue na misala wana nzela ya tubela oyo bilenge ya mwinda ce sont les pédophiles badétruire bana na biso badétruire civilisation na biso bazolinga kodétruire ti lelo me bato mingi bayebaka te ezali église catholique nde motu encouragea likambo ya esclave Pape Boniface aloba boye motu mwindu azali lokola kiki ayokaka pasi te ate okati ye loboko yango wana omoni ntango bazokende bazoya kosala génocide na bamboka na biso bazomona yango normal église catholique ezali mensonge ezali eloko ya lokota ezali mpona kodétruire na ntangi église catholique po ye nde moto aza moke ya train me na église catholique islam oyo boye oyo babuda ezalaka nango eloko moko na leki sikoyo na koloba likambo ya Chilombo ndenge aza wana ndenge avoyageaki babengisaki ye mpo badangela ye bapesa ye mitindo
ndenge bomoni bitumba echauffe boye bamilitaire ya bamboka nyonso oyo atamboli baye kuna ezali boye bayebisaki ye to sala lokola oye koluka bacontrat mais baobligaki ye bamilitaire baarme ya bamboka wana eya ekita na mabele na biso parce que bango bazolanda objectif na bango oyo basala na 1885 mpo bamboka wana baboma biso batikala na mabele na biso donc bokocomprendre que Tshilombo na Berlin conférence wana esalamaki na Berlin Tshilombo akei na France akei na bapays presque nyonso oyo baparticipaki na conférence ya Bastien du Congo oyo bayebisaka bato conférence ya Berlin ozomona naleki lisusu mbango na koloba likambo ya ba soi-disant opposant nalobi boye muzitu fayu boye na boye d'abord na koloba boye opposition elingi koloba nini on s'oppose à quelque chose elingi koloba ngai na ndimi makambo ya ndeko sayala kasi ezali na bapoint misusu nazali d'accord nango te et je m'oppose à ce point là na makambo wana na façon na ye ya kofaire donc ntango bafayulu balobi bakoti na opposition c'est-à-dire bareconnaître gouvernement wana ya occupation donc bango nyonso bazali batraître de la nation bayebi makambo oyo bango bazali kosala bazoganga soulèvement boye na boye bandeko balandi soulèvement populaire oyo ndenge bango bakanisaka te mboka na biso mboka wana babengi RDC ezalaka nango lisusu te oyo mondele asala esi ekufa leta ezalaka te soki bakoteli bino na mboka mpona otelema odefendre mboka na yo obundela mboka na yo yo kozala te motu aloba na yo ntango yo ozwi information ocomprendre que ifo natelema ntango yo omoni bazoboma ndeko na yo osali oyo okoki kosala ezali légitime défense okozela article 64 te eloba na yo ekozela motu moko te aloba na yo donc bato oyo bazoloba ke bazolanda mpo balobi soulèvement populaire c'est-à-dire bacomprendre nanu te soulèvement populaire maka automatiquement to révolution eza na bandenge esalamelaka ezali ndenge oyo bakoloba te donc ntango bato bakotelema parce que bato wana batraître wana fayulu na mozitu balobi eli nini bato bakei na programme ya baagresseur na biso ya baoccupant ya baloki ya Congo ya bamindeli ekokende kaka na ndenge moko ya Tshilombo balobaki ko mwana mboka bakendela élection batya mwana mboka elingi koloba ke oyo wana ekosalama ezali na intérêt na biso te donc peuple esengeli ayeba mpenza nini ezali koleka na mboka na biso ntango akoyeba mutu akoyebisa te ye moko akotelema jusque là peuple anoka comprendre te bandi kocomprendre moke nakosupisa boye mpona likambo ya bamaladi epai na biso médecine na biso ezalaka médecine préventive elingi koloba nini tomelaka bakisi te biso médecine na biso ezalaka par la nourriture saine biloko oyo biso toliaka mondele aye kopesela biso bakisi na ye oyo ezali poison oyo ezali koboma biso malembe na kopesa exemple tala bakoko na biso bazalaki kolia biloko na biso naturel ata moto aliaka biloko naturel na bato baliaka bilialia okomona basante na bango ekokani te merci Matondo mingi mama Congo ya Solete mama na biso mulanga voilà bandeko na kati wapi na kati ya Sud Kivu un chef du village oyo babengi na ko village Rusankuku oyo babomiye avec ses 4 enfants babomiye wapi babomiye na banani na ba otokobela toujours ba ngomino bangomino oyo
bazali ko boma na kati ekolo Congo mais soki biso bana some ekolo Congo to telemi to simba bango oh bino bolingo sala génocide mais tozo mituna génocide yango oyo basala biso 18 millions et na lelo yo poni ba reconnaître en te voilà toujours tala bango mayele to tala bango. Voilà, nous allons passer na actualité na biso et puis conseil. L'actualité c'est quoi? L'histoire de Ebola. Mingi nakati na bino kanti bobo sana eloko to bana ko dénoncer l'histoire du vaccin ya Ebola. Beaucoup ont oublié cela, mais moi na bano ko rappelle à Capino. Vous savez, bah il y a des maladies nyonso. Bah vaccin, je sais que je me souviens encore quand on était encore enfant, on a caché moko, il y a un vaccin bah personne ne peut quitter. Bah vaccin nyonso na mokili. Médecin moko bisinga lubi papa sinale bande kona yo. Vaccin moko ya malonga ezalate. Bah quand on parle du vaccin, yebaka ke utaka na laboratoire moko basala kango avec un projet à long terme. Elin kolbani. C'est-à-dire ba projeter yango surtout na bamboka na biso ba trompa ko vaccin moko ya grippe. Un vaccin moko ya nini mais ba vaccin ba yaka na biso na ba pays africains oyo ba soigner kango gratuitement surtout na pays africains et ça la vaccin moko et ça bien préparé ba yebi ke à long terme ba conséquences nango et kozala ni. Et alors biso nyonso toujours tant que ba na mike ba mingi bazo ba vaccin et landanaka toujours. Et voilà ndeko wana médecin alobi ke na bino vaccin moko oyo bokoyoka à l'avenir que bani ba pesa no vaccin moko ya maladie boy ne prenez pas, n'allez pas. Et alors abati boy na kanisi to fongola bandeko na biso mato soki boy nyonso bazaki vaccin ou par hasard oyoki motono auti ko vaccin ou mwana du vaccin kata citron zwa citron moke okati yango ozwi esika batie omoni conseil mo balobaka ki soki bakati batoboli mwana mangwele vaccin ko frotter yango esika wana te. Voilà te tina baboy parce que ekendaka noki te evandaka nanu wana. Alors zwa citron ozwi citron obandi ko frotter esika wana soki osilisi ko frotter citron esika wana pendant quelques 3-5 minutes 30 secondes plutôt osilisi ojinguba na bino recette esi namte ojinguba ya mobeso soko za nango na yebi to ba mingi bazaka na bango babi esika bazwaka nguba oniki yango ozwi yango compact nguba mobeso otie mwana undeko esika wana ekwatire microbe nyonso wana oya vaccin oyo ko pesa yoto mwana. Et alors ndeko bakisi boye sengana bandeko papa sayala sauver bandeko même aux vaccins et sali même 2 ans 3 ans vaccin antidote nango ezali nini ezali liaka nguba mingi ya mobeso boye bisa bandeko nyonso bazali na kati ya est ya Congo boye bazwaki bakende kozwa vaccin wana parallèle yebisa bango mpona kodétruire microbe poison oyo ya vaccin bapesi bango ebola baliaka nguba mikolo nyonso nguba mobeso. Donc eza message oyo ndeko wana atindi nayebisa bino ke bomisa bandeko baliaka nguba mingi ya mobeso liquide wana ya nguba mobeso ekenda kobenda microbe wana et détruire yango. Donc poison wana oyo batie na kata n'importe quel vaccin ekobenda yango ekomemango na masuba. Voilà na kanisi bobo sana te tolobaka ke bolukaka moyen ndenge nini soki topesi conseil boye bo tindela bandeko bayeba surtout bandeko nyonso bayebaki te tant topekisa bango aussi cette histoire ya vaccin ya Ebola bazwa tuzwaki yango lobela bango soki ese kote kija na nzoto eza poison lobela bango eza poison mais mpona koboma poison wana baliaka mingi nguba mobeso ekobenda chaque jour presque ngubo ya mobeso wa pasolaka check ya mobeso ya mai venga musunguba ya mai. Voilà bolia kango comme ça yango ko benda microbe wana nyonso ekobimisa ngo. Voilà bandeko o wana ezalaki maloba oyo
bandeko bapesi biso po ete topesa bino boyeba lobela bandeko nyonso yebisa bandeko nyonso ke voilà tokoti na lolaka télévision lolaka ya nguluzi e bapesi biso recette wana mpona kobenda microbe nyonso oyo wana ya maladie wana oyo ya poison ya vaccin oyo apesi bato mikolo oyo mpona koanéantir yango mpona koboma yango il faut kolia mingi nguba ya mobeso. Voilà bandeko bana somi ekolo Congo na tango toka kobelela bino mbela ke bandeko tolamuka ntango ifweni tango ekoki oke moko na moko na kati na biso atelema ayeba bitumba yango nde tango nango ekoki tango nango nde ekoki yango tango ifweni tango ekoki osala nini yebaka enemi na ona soko repetaka tout temps na suka émission nyonso ndeko bokondane nga lobi te olobane olobaki te na lobi tango ifweni yeba voisin na yo aza nani opération toyebi ndako tobisi bino ke yeba voisin na yo azalaka wana kombo de nani abimaka ndenge nini akotaka wapi e sino te moto akoboma yo masasi o bino bokozwa na lopango na bino na kati na mikolo eza kolanda ekouta epai ya voisin soko oyebi voisin malamu te luka oyeba voisin malamu papa mafolo maloba mboka yo po ete bandeko bayo oyo bomelaki bango na suka topesi maloba epa na yo. Matondo papa Sayala olobelaki makambo ya Kuruziza azali tutsi tata na ye mututsi mama na ye muhutu effectivement donc c'était là naliaki na pesa kama éclairage na place wana et puis le reste en tout cas ndenge olobi ndenge pe mama alobi kuna il faut to fongola miso église catholique bakangana ba antagoniste na comment on dit compatriote na bango nyonso ba musulman banani wana tout bakanga problème na biso ekangami parce que kibokoko na biso tobongisa il faut batongisa to banda ko récupérer makambo na biso politique bango bayaki na ngo ya lokuta église yaka po eboma biso dans tous les domaines dans tous les sens alors makambo ya kobanga lisusu eza te maloba nazongisa epa na yo napesi bamama nyonso mbote bandeko nyonso kuna balandi atuka esengo mingi ya komona bino bokoti mingi po aplike mwa moke oyo nyonso elobami na pokwa ya lelo na kombo ya Mvuluzi Kembangu mama Kimpa Vita na komba napesi bino matondo mingi kutu elamu engeta. Matondo papa mafolo et nous souhaitons bonne guérison na mama Congo esika azali na kati ya mbetu esika vani mama Congo bandeko baleli yo ebele bazana peza bayoka yo lobi na kanisi oyo tokobelela comme mama Congo na kanisi lobi soki tata nzambi ya mpungutu lendo asungiye lobi akozala na biso en direct na sire otobelelaka télévision na biso lolaka ya Mvuluzi Kimbangu. Donc le sac on a pas une sonne de kolelo vous êtes très nombreux là en tout cas bravo parce que vous avez dit que information sur le koya kaka awa na monto on ko récupérer oya biso bandeko oya biso bilombe et vous n'oubliez pas mingi nan ba s'abonner abonnez-vous massivement to la sabango ke chaîne on déjà biso senga bandeko benga bandeko baya bazonga po ete to komi na tango yango lolaka bokoyoka kalate jumusu boga na bino ke wow ezali bon boga on il par ailleurs awa na chaîne na bino oyo na asire bino bokoyoka ngo esika moko te na tango lo se baya liboso openza ke belombe balobi bon go boga ngo awa na asire bino kalate moko na kati na bino apilenge milenge la yebake ndenge expliquer bino excusez-moi ennemi azali ko prépare des stratégies ndenge ni natingama et biso pe bana bena Congo lo sako na bino nyonso sika bozali parce que na biki bosi bo fungoli miso ba jo basala ki biso o tokene iko mototo ya musée mototo musée asali 3 mandats taki diba nzambe na ngai tozala ki diba
Mototo vous a dribblé biso. Vous dribblé. Nanani, avec l'appui de tous ces aventuriers. Bah, c'est Sanga, bah, Nani, le loi, le dit que non. Oh, Nani, Moto, Nani, Robert, c'est un Congolais. Mais oui, mais Moïse Nerongabo, mais ce sont des Congolais. Qu'est-ce qu'on voulait? Zambe Nangai, Batoyo, n'a évité notre sou à Bango. Voilà, tu as vu ce qui vient nous dire. Bazaï. N'est-ce maman lobby, les 7 radiateurs, les 7 terroristes, au Bakindaki, na Genève. Et c'est là qu'il y a copa na bango. Donc, baza ko sala li copa na bango. Cop na bango, bazo sur lar na bango. Yonde, ozo kidiba. Olo balelo. État d'esprit la muka ya wapi. Oh, tata, tika. Voilà, to pese lo sakona, oyabiso, les grands sponsors. Mbuta, MK, lo sako pa na on a li bota mobimba. Et si ko zali to pese lo sako, na bandeko, non so wazaki na biso, Chris Congo, alo li mete lo sako Dosta, Mama Mananga, lo sako Sagesse, Mama Angélique Masenga, lo sako pa na yo. Et alors to pese lo sako na ndeko, Jean Didier Mavindila, to pese lo sako na Mama Josephine Alou, to pese lo sako na Eric Matiti, Papa Mafolo, Yasorete, Yangoto Zrakina Welongo, Kinke La Lemba, to pese lo sako, André Makangu, to pese yo, lo sako na bino nyoso, chaîne na bino yangoyo, chaîne ya Makambo, chaîne, ceux qui bakanga ki yango, bazaki na raison bakanga yango, tout ça parce que si to longi bango, si to longi bango, ta bakangi na bango, on s'en fout, le grand boulot a été déjà fait avec notre victoire. Victoire Nabiso et Longa. Et Zanabiso, to si to gagné bango, pour être sali, pour être tinamagi to sala, et kokisami. Donc, bomanayo tina virus, et talibiso te, pour oyabiso so salaki, et c'est koki. Moi, nani ya kukosa. On y sont allés, membres, abonné na katia, lo laka ya nguluzi kimbangu, na ibike, aza sumuta kokosa te. C'est ce monsieur-là, il vient d'où celui-là? Il était où il y a 10 ans? Il vient d'où? Il était où il y a 10 ans? Il y a 15 ans passés? Il était où? Oh, mais non, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Prudence, il faut tout quelque part. Il faut tata ou maman tout. Il faut, oh, bah, il que batouana, baza batouana, bakoko sabiso, bakoko rabiso insulté, posto, fongoli misto, le kola ba fare ya bateau. Oh, bakoko sa na le baki non, ayoka même le laka mukete à papa sayala, mais oh, ayoka ataka, 1 minute à papa sayala, bakoko sa été, pote, to fongoli misto, ya vuluzi a timbeli bango, vuluzi a lobia, eko passe li susute, eko passe te, ba jebo salaki abango talabino malobi sikoyo ko lekate. Voilà le sac on a bien nyonso to peseni et la canabiso lobby 20h30 pour la information na biso ya kafu ya lobby ingeta ibobo Musaba Martel chaque pas na yo papa na ngai. Voilà, on t'a fait tellement, la moussa peut bander.